Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Libota na nzambe, bana na nzambe. Oyo, tolingi maloba na nzambe mingi penza. Encore une fois de plus, toyena oezali. Émission la biso ya sekele ya libala. Ya solonde papa vito ene. Mission ya biso ya sekele ya libala. Toza awa po boza na ngambu wana. Amen. Bozo pesa biso vraiment kasi merci mingi pona ko supporter biso même tokomi kalate to comme 22h. Merci vraiment pour la patience na bino ya moi si papa. Bosa biso makasi pe sengo ya kozana ngambu oyo. Yangwana la musa ya moi si la musa papa même kande lekaki kamwa mabe lekaki me o eza tangu na biso toni ko kani nzambe alingi alobela biso po mabala na biso ezala bien eza solide. Yangwana biso moto kokate. Soki nzambe apesi biso ba instruction te. Pour nzambe apesa biso ba instruction esengena biso koza na présence na ye. Amen. Pona tina na yango toza na kati ya sekele ya libala tokoki kobanda biso moko te tosenga nzambe akamba biso tokokanga misu esika tokutami biso na bino tobondeli. Oh Seigneur Jésus de gloire, ya totomboli kombo na yo, bolamu na yo, bonene na yo nkolo, ezo esika na bomoi na biso. Pesa so mayele pe connecter biso na source divine nzambe afin de transmettre bomoi. Bande walanda so nzambe tika ete bazwa oyo ekute pa na yo, ngolu pe faveur na yo nkolo e umela kata bomoi na biso. O nyonso eli flèche moyene kina mosika na kombo na Yesu lobi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bala na biso e umela seku. Na pasi tone sengo totalela nzambe ilonge jalisena ilonge jali na bambongo te jalisena ilonge jali na babijute ilonge jalisena moto amekate kokabula oyo nzambe asangisi kati na libala oyo nde sengo pe mapamboli. Amen, eh? Amen. Libala eza esengo eza mapamboli. Donc soki ngai na yo ya mo si toza na libala ezaka ngolo. Amen. Soki pe mabala na biso komi tina mokolo alelo papa na nga ezaka ngolo. Bible obi moto akabola te. Moninga o telemaki na coin pour déranger libala ya mo sito a papa te. Bible obi moto akabola te. Bible obi malheur na o azo provoquer scandale. Donc yo ko telema wana te na coin pour oza la promoter ya séparation ya couple wana. Te kozala wana te. Bible pekisi yango. Babili baleza pona mbongo te pona bakombo ya famille te mais za faveur on nzamba accordé na ba o ya lingi bakuta na kati na likambo yango o ebengami libala. Amen. Yango biso le toza na kati ya sekele ya libala Chrétienne. toza na kati ya sekele ya libala chrétienne. Amen. O tozo loba na tina ya nzambe na nzela ya Biblia na o ye azoko pesa biso ba instruction. Tolobi ke toza spécialité toloba ngo tango nyonso. Amen. Par rapport ya yamo soza na ngambo wana pe papa na ngai toza spécialité. Mais aka faveur on nzama zoko accorder biso na o toza na ngo o yazo pesa biso to bomba te toza ba égoïste te to lingete biso na bino mabala na biso ezala bien ezala na fondation ya bien do toza ba exemplaire na ba petit frère pe na ba petite sœur o ba kolanda biso na sima na kati ya course yango toza nango. Amen. Amen, eh? Amen. Exactement ndenge mama lobi toza awa juste pour transmettre oyo ça va capacité de mazo pesa biso c'est pas dire que tu es meilleur y aura toujours la soit le baga so que moni place moko to beti moto mo libaku to comprendre explication bien to ko comme la biso toza prêt ya ko accepter yango. Vraiment toza prêt à ko accepter onde papa lobi. Merci maman Clarisse Maurice nzambe a sala bino vraiment bolamu. Pona tango bokutami ya kolamuka koyoka o eza maloba na nzambe. Amen. Semaine passée tolobelaki na tina ya rétrospective katina na libala. Donc rétrospective tolobelaki kozonga mwa sima kotala bolamu oyo esalama na bolingo na biso. Ya mwasi kotala bolamu o papa asala yo. Papa pe kotala bolamu o ya mwasi asala yo. Po Bible lobi na biso to kanisa
ba événement passé te o ya mabe ya mabe hein po ya mabe on peut toujours ba mauvais souvenir ba bible na biso to kanisa ba événement passé wana te o ya mabe mais o ya malamu toza obligé ya kokanisa yango eza mokana na Esaïe ba bito kanisa ba événement passé te o e dérange ka motema te kokanisa yango te ya mos kokanisa yango te papa mokana na Esaïe 43 18 le bina biso bo kanisa lisusu te ba événement passé o e dérange ka totala o eza présent pour to ko kotonga futur donc to kanisa wana te o eluka ki echa divorce o eluka ki eyinisa biso te to kanisa yango te to kanisa ka bolamu un jour nazala na pasi soki mobali na ngai to lelo ko mobali na ngai mikoleleka zaka fiancé mikoleleka miso ava koma fiancé to zaka ya kobomba na ba chéri mais sikoyo akoma mobali na ngai bolamu ya salanga na tangu wana te na ko supporter ye na minute oyo yango to lobelaki dans rétrospective to ba to kanisa bolamu mwasi na ngai o anyo kwa makatangu wana zaka mwasi pourtant to zoba sekele ali bala chrétien do ba marié o ba kendeki na légalisation na famille ba ye pa nzambe ba ye na l'état do to zo le blanc sekele ali bala chrétien do ba marié zate ke o yaka to vanda te yango mo na zo ba ke par avant azalaki copine na ngai après comme fiancé na ngai comme lelo mama ya ba na ngai mwasi na ngai soki bana na ba yete ba koya donc mwasi na ngai otozana ye lelo mobali na ngai tozana ye surtout quand ça bolamu na trajectoire na biso et au plus ça makasi to ko se supporter lelo amen po moni bolamu za bien pourquoi bon que même le restaurant so mo so penser ba événement passé o ezaka négatif o ezaka ba mama ko ya kitoko te so ki sa mutema na yo et puis ça va dégoût bon so ba cher vous avez un peu de appétit parce que penser on est c'est ça mais tu ba bolamu oyo et puis ça me souvenir on a organiser à temps nyonso et au sala que to traverser on a so benga ndeko moko maman za na ligne bengela so ndeko moko inviter ndeko moko partager message oyo nebete nzamba ko bossa ko kanisela yote alléluia ndé nzamba ko bossa ko kanisa yote yanga to baki kokanisa pe mabe wana te omoi lelo papa za na problème moko ya santé maman za problème mo ya santé siko kanisa 5 à 10 ans 20 ans passé bolamo ya salaka ou bientôt libota na ye salaka yo po lelo bozala ndengi boza kanisa bolamo soutenir ye na maladie wana soutenir ye na préoccupation na za nango Bible le bina biso o azali banda pesa loboko na muto azala kodinda kuna ko c'est ça yo omoni ko za makasi soutenir conjoint na yo o azana difficulté po boke liboso ko panza sango na libanda te non bozo sang sa couple na bino respect au moins lelo bato ba manka bino eza faute ya bato wana te po soki yo fongoli lo porte te akoti na ndao to ayeba makamwa ndeni mais yo mto fongoli porte bimisi makamu na libanda lelo bakoma o manke bino te makamu so eza lokola mosa tsunami te tout va bien mais mote mezo soi mezo marché te landa mezo marché te mote mezo so bité fona lukaka ba oyo baleki nga na expérience fona luka nzambe nzambe kambanga na kende pa ya nani ezati kokuta ta mwana mke a 2 ans ou bien te moto kuta na processus akota na libala yo zo yebisa ye déjà mais yo zo déjà comment zo kama zo ba mama na mo na de kuku na question na libala OK biso ba couple ba marié faut pesa ba petit frère ba petite sœur ba zo la na biso goût ya libala OK donc ça devoir na biso OK donc so un marié fa ba attends je expliquer comme ba âge à moi moi je expliquer comme et puis position aza marié ou bien aza célibataire pour à cause na âge amke mais moi aza ne marié et ça ba o ba bala na ba nza masali grâce na aza mineur ma bala c'est ça ce ko rotala mutozo sola na ye aza kati ya ene ti ba joueur te yo joueur azo expliquer likambu ya sport et pas muto à la filmage mais comme je expliquer papa il faut moi dire que image te masona bango il y a ça côté média il y a ça côté et bon ça moi bien té c'est ça mais tant joueur à expliquer mon ngane joueur bon se comprendre bien la comparaison très bien on parle très bien donc yango na pona toko akozala bien to lobela ki rétrospective semaine passée nzamba sala ipsongolu pona nzana na hotala makamala mu ele kala kala ou les gars pendant les couples et au sala que ils ont sa restauration mo kitoko ils ont sa esengo et puis au mona ke likambo ngo o ezaki grave moko mona ngo facile ponini o kanisa ki bolamu o sala ke kolisi su bolingo o moni Jacob tango azaki na posa abala pa moko azaki na posa abala Rachel ye o mwasi akutana ki na ye na liziba ya mai ye ne ba solo la ki ne premier li solo après tango Jacob a comme na ndako là-bas basololi masolo nyoske nazana posa na bala bayokani bien mais comme na suka ba pesa ki eleya
tant tongo etani à comprendre que yete onga nazaki na eposa babite biso sala makaboy mais soko lingi fo osala lisusu 7 ans Jacob amona 7 ans on ezali na ngolo opamba do asanta ki ngolo opamba parce que atala ki passé amour ya amona asanta ki liso pa Rachel do Bible lobi que ezana papa bongo tanga na yo ngwa pardon papa ezana Genèse 29 20 oui Genèse 29 na 20 na 20 ya mosa otala biso na papa biso ko balinga jeunesse mingi nde kuna esika libala ebandeli do ezate ke biso to linga mais nde kuna esika libala ebanda nde kuna esika sekele ya libala oto yaka awa kosola biso na bino esika ebanda tala sikoni alobi ainsi Jacob servit 7 ans cette année pour Rachel et elle ferait à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aima. Donc, maman, 7 ans, il y a minutes, pas quelques jours. Pas quelques jours parce que amour, non, quand ça passé, on a kuta na kinaye. Tant on a solana bateau, on a kuta kina kati ya source, wana parce que ma eba neko bima. Non, so na bateau, amba mo babina ngatala mwana ya labai wana zo ya Rachel. Donc Jacob sko quand tata mona Rachel, amona bota, amona que le mo frappa ke na motema na ye. Amona ke sengo moko. Mais si kota komi mokolo ezaki na posa azwa Rachel comme moi si ba pese ya. Parce que ya zongi. Si kota babine ke okofuna pe ko Rachel, mais pour Rachel, il faut ça sous 7 ans. Balamoko a sali rétrospective ya mémoire na ye. Abia te na linga ki Rachel. Mukwa boso na mone Rachel motema nange sepelaki. Mukwa boso na mone Rachel na baka za musunya nga. Donc 7 ans wana pona ngai eza na ngonde ti quelques jours. Omoni yango 7 ans. Donc quelques jours maman Hortense. Donc quand on quelques jours là, et là il va venir moi 3 jours moi. 7 ans parce que tellement ça qui n'a passé hein à Kanisi. Abi non. N'a décidé ma bêtise. Donc la zone a passé, il faudra ça, on va dire 7 encore. 7 ans, c'est bel air. C'est quoi 7 ans, 365 jours, c'est quoi 7 ans nango? Yes, ma condition. Oh, avec à mon nango, donnez quelques jours. Comment nous sommes bolingo eza maman Hortense? Papa koza na passe, mo kanisi abi na ona utatrali na zoya. Asa kinga non, na mona nanga 7 ans eloko te na ko supporter ye. Ata batu ba lobby. Na ko supporter ye nenge sa makipa ya Jacob. Jacob habité na ko supporter 7 ans abeza ngoloko et puis esuki wana te Rachel azobotate mais Jacob atika ki était non jamais habité asa mwasi na ngai tema na lingi asa mwasi na ngai mukola biso na mona ye mwana oya botaka na Rachel tangu sango ya kiki akufi ba Bible lobi ke Jacob azoka dégoût ya vie omoni depuis alingaki donc on a une pensée on a un négatif on que moi ça on kutu aumela ki po zoazemi moi ça ba parents ne kutu ba pesa nga grande sœur ne do ba compliquer ki bolingo nanga te ya zotala ka bolamo ya monaki mukwa mona Rachel nde motema ne sepelaki lisolo na ena Rachel ezalaki ndenge ni Rachel mtakima kimbanga ke oyebisa papa ke na moni mwana ndeko na yo do azotala bolamo wana habité yango to lobela ki semaine passée donc elona rolo ba maman soki ba couple d'autant que ba couple to lobela ba sexe opposé hein ezate mbala mbali mais to lobela mwasi na mobali nde to lobela mwasi na mobali ya promesse benga ya mwasi moko papa moloba na kota na ligne poto bandi donc siko nde to ba mwasi na mobali so mwasi na mobali hein maman basa na rétrospective bien batala na sima na moni ba za na matata muka et osala vraiment te pour to moni ngo pa Jacob papa lobi nini abia mona on est c'est ans ça là quelques jours et bon ngai na le problème o esali na ngoka moi ba semaine moi ba jour de to ba mam to panzana moi na moi ke na ndenge non li ba les abongo te donc faut to kanza bolamu papa na biso jibe manzo faut to kanza bolamu o ya tantina salaki o bitela limbisi na ngai ata ba ocha songu singi tuna evuma likamongolo na otuna te na limbisi po na ebi ke mo ba ne passé ngapi na salaki mabe moko boye mais alinga nga kaka donc na continuer ko linga ye liba les abongo eza tapis roulant te tozo okene to te to kutana na ba montagne to kutana na ba mbonge mais to kanta bolamu o eleka e bon pesa biso makasi po na kada libala to tamla jamais ba tapis roulant ke bona me ka donc bien donc ba o ezali ba ezali yango na nde papa zo ba o ezali ya bibishi mena donc ba o ezape ba ezali donc ezabongo mais so la tango ba o wana na ba wana fuba ba siko ko se supporter ko tala rétroviseur pa bo uti pa bozalaki makamuna ki tuko salamaki bo kende limoso yango na papa na biso Jean-Marie Godwin
donc il faut totala bolamu o elekaki Jacob atalaki yango abi non non ke liboso na ko signer 7 ans wana na suka nango kutu apesi biso se senga bina moni yango eza mikolo mukie net quelques jours de lundi mardi à vendredi la ba kutu sika alaki akoka ko silika maman t'as sabi que 7 ans abi comme quelques jours tala pour ani aemaki alingaki atali na sima amen abi eza quelques jours le mardi à vendredi la ba kutu regretta ki ba fallait na baxili sous ba jour vraiment omoni eza bongo amen nyonso aso olingo mona yango okoti na chaîne na biso ya Congo mon Christ yango tolobi la semaine passée na Facebook évangéliste Maku okuta yango kuna yango tolobi la semaine passée amen so to continuer nango epesa te lelo tozolobi la médiocrité pona nini médiocrité kati na libala mama koyebisa papa moko abenga mama ya pemeni papa na ngai Jibe Manzo benga mama benga ya mwasi papa na ngai Jean-Marie Godwin benga ya mwasi lobane toyoka biso nyonso e ozala bien ya promesse benga papa benga chéri benga fiancé lobane toyoka mama Clarisse Lamusa papa Maurice lobane toyoka biso nyonso e ozala malamu mingi parce que lelo tozolobi la médiocrité kati na libala pona nini de médiocrité la lingala totineti maman utasi médiocrité papa alfa no nzama pambola makasi na lingala médiocrité tebabeza mukie peut-être net mais médiocrité kati na libala yango tozokelité wana buzoba kati na libala donc médiocrité kati na libala pona nini na minute tozoluka ngo soki ndeko moko pa yebi lingala moko ya bien komela biso mpona zonima ndeko Jibe Manzo akoko yeba lingala bien tomona biso bibisha koyeba lingala bien bokomeli biso yango wana docteur bobengi mpe famille ya mwasi mo boyebisi tokoti deja na ligne sala biso partager son message tina message pa ndeko moko ke yeba couple tango il faut ebandi mais na émission oyo ezali sekele ya libala chrétienne nangamba osukisa la chrétienne maman poza banza tukala kweto te banza tukala kweto biso sala émission te bisa batu déjà que légalisation donc mona ba parents si ça m'a munyo yangwana amen siko tozolobi la médiocrité kati na libala pona nini amen papa pona ni médiocrité eza pona toyebi ko créer te amen eloko ezosala médiocrité kati na libala eza manque ya création donc manque ya création donc manque ya kokotisa makambo ya sika bon emsuku tunabi manque ya création msu na ke déjà moi sima muke médiocrité kati na libala eza parce que unité ezali te entre couple ok amen yango nde ezosala médiocrité donc na mwasi na mobali donc unité ezali oyebi soki unité ezali nde mutu ekobota bacréation wana ok pour unité robota ba création pour unité bo solo là bon nous ala tango nyonso pour ça unité ezate maman mutu moko za na cuisine mo za na salon pendant 2 heures de temps ndeko na nga Julie Barba atozolobi la médiocrité kati na libala pona nini donc tolobi yango ke pona unité ezalité yango tozomona médiocrité kati na libala alors eza bien te médiocrité ko kozala te kati na libala biskati batumba lo balingani non médiocrité ko kozala te siko eza pona unité ezate oyebi soki tozala na unité papa tozala tokoyeba kozala na création na création tokoyeba kozala na renouvellement à partir ya wana tokoya kozala na même complicité amen à partir tozala na unité tokoyeba kozala na création na complicité pe na renouvellement ya libala na biso so biloko nyonso tangi wana yango yosalaka libala ezwa ba ingrédient nango ezalaka médiocrité ezala te donc wana ezalaki bamatungulu nango baai nango basereni nango yangwana po tokozala na libala moko ya bien oyo eza na médiocrité te sikoyo mabala na biso ezokoma na médiocrité manki ya unité yango manki ya unité oyo ezosalaka création ezala te création ezala te po création pe yaka na idée batu mibale kasi tokomona yango création yaka na idée batu mibale kasi batu mibale po ani yango tobi ke mais médiocrité ezali parce que unité eza te mutu moko akozala unité donc po tozala de po tozala uni tozomona Europe totie Angleterre totie bato Angleterre totie bafrançais banyomoni unité wana ezosala force ya Europe unité wana ezosala biso force ya Europe tant totie bakonzi wana nyonso baza wana entourage tomona force ya Europe sikoyo kati na couple ezaka 2 personnes donc ta boza uni tomona ke mabala na biso ekozala vraiment malamu mingi amen amen ndeko raso Jibe Manzo préciser bien makoma baloba o komi to comprendre te sikoyo tokomona ke mabala na biso ekozala bien na bi médiocrité mpona nini parce que ezosalama eza na mobali mosusu
donc ye vraiment soka ke na compétition ya médiocrité ayeli bino ma coupe d'or aye nango vraiment coupe d'or ya médiocrité agani yango vraiment aye nango po ye vraiment doit jouer à médiocrité bien na ndako vraiment oyebi libala eza te ke po se tobalani tokosakana te tokosola te non nani Isaac akendeki na mboka moko na mwasi na ye na mboka Abimelek akendeki kuna na Rebeka abika za petite sœur na ngai tokotanga yango papa ofongwano na Genèse 26 7 à 8 Genèse 26 7 à 8 Isaac tanga komi kuna a se présenter que Rebeka aza petite sœur na ye papa so ozu yango bongo ngana otika nango tangi. OK. Dans la 7 lorsque les gens de lieu posaient ces questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme, et les gens du lieu ne les tueraient parce que Rebecca était très belle de figure. Verset 8. Comme son séjour se prolongea, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisanta avec Rebecca sa femme. Donc Isaac bazaki da mwasi na mobali mais abanda osala ke médiocrité ezalaki bazo sakana mais tant bakomaki na beauté ya mwasi ne yango papa nanga fomona ke mwasi no aleki basi nyonso amen fomona yango siko yo olula na libanda moni membe médiocrité yango yangwana do maloba malamu ezaka te ata lati jamais oloba ke obongi mais ça moi je parle de libanda mais moi médiocrité on va mto kota ngo yango kasi nga na lobité ba papa va baza suka ke na compétition ya médiocrité maman otasi ballon d'or vraiment ayeli bino yango donc a gagner vraiment pour baza makasi na médiocrité suka bibi na libanda moni alati kitoko mais yo sala bisala sana ndako a oloba te donc papa makanda papa ma gentillité tendresse te papa eza bien te biso tolinga bongo te ozo kumisa kuna ta yananga soka lati pantalon aza yano amwasi abatu ari petite sœur no aza mwasi abatu mais o aza oya yo do fo mona ka leki basi nyonso o défendre ye monsieur bakumisa na ba voisin o bitango ba grande sœur no bazoba mwasi no wana boete yo fo kumisa aza mwasi no aza yo do ba grande sœur no fo ba respecter ya mwasi bo yo oza ndeko na bango ba respecta ko mwasi no aza yo do baza obligé ya mwasi ngai na yo to za obligé ko respecter basi ba ndeko na biso mibali baza be esclave na biso te ya mwasi respecter mwasi ndeko na yo. Donc nous respectons ndeko na yo, respectez moi sans ndeko na. As esclave na ote. Soko pe mobali otika kango bongo soko ta médiocrité kati na ndako na. Dozo mo ndetso ba neve ba ina ndako yo toza plus à l'aise que oza na bana no kati na ndako. Moni médiocrité. Eza ka te pa ya moi si soko ta ngo tina bana. Donc bana ba comprendre que so ba cousin na bango baza na ndako papa za gentil. C'est ngwana. Mais soka ba cousin na bango ba kei. Parce que ba tura te belé. So ba cousin baza na ndako papa ako proposer bango ba ke na cinéma, ba ke de plage, ba ke ne ba voyage pour nini bana grande sœur bien bana petite sœur baza ndako. Non, eza médiocrité. Eza médiocrité papa la nga eza bien te. Au moins na bana ba ko pas à la laisse bana na ba ya. Eza bien te. Ale grande sœur ayena ndaku papa siko bozo bima ozobisa ya mo sike vano na sima sike la grande sœur non yaza mwasi na bible obi onza masangisi muto akabola te médiocrité eza médiocrité yango va ballon d'or ba papa bayaka na facilité aye va na ballon ma papa médaille nini ya médiocrité pour abeta yango bien non eza bien te obi Isaac awa papa tanga ngote bakei kuna te ma beauté ya mwasi na elekaki te fo mona ke beauté ya mwasi no eleki amen mama to Isaac abangi kolba ke mwasi na epo ba amwa te bakozo epo beauté ya mwasi eleki abike petite sœur nanga mais ce que tellement a joué ka bien na médiocrité te batango ba remarquer oh mais leki na kulutu basaka na boité soko papa nanga yona ya mwasi bo sakana ka te do bokoma lokola Irak non eza bien te. Et puis ça va sur là-bas, c'est plat. Donc ils ont c'est plat. Azo c'est plat pour se sentir que mosunya nga moko dans un mutu oyo alongola nga stress. Asa mutu o atana zu échec na musala mais atana zo koma. Ils ont gagné genre papa te que non a commis bonjour la menine madès. Bon makaya bizarre na fufuna lo. Donc avec tout tuna makambo nyonso fo liboso mwasi na ye ça va santé bien. Ofani boy poani bilambo bizarre. Malobasika. O changer bilamba te poani. Malobasika. Suki ngo pe ko fungola ngote. Na kuta tuni bana te poto zaika biso mibale. Amen. Omoni. Donc fo bongo. O changer bilamba te poani.
azala préoccupation na liboso mopanzi na ye siko oyo aza muta médiocrité donc o changer bilamba o changer ke o sukula déjà na bakanda mama na biso mikoeleki alobaki mobali masa 11 donc benzela misatu nelongi donc tanga azokota doki bato bapesa dia kombo ah non eza bien te médiocrité kati na libala eza salité mais kuna libanda kuna papa bonheur papa neve do noko na biso mopao noko mais moi c'est akamwa makambo ngana mona yango te mais Rebecca banda mona yango oui Rebecca zo mona yango Abimeleki ti Abimeli Isaki abiponi osali biso boy fallait ça biso vérité ti eza petite na habité petite basaka na ne boy to moni to alaki na fenêtre to moni ti saka bien osaka na mwasi na yo ozoba mwasi no mambo bien soki eza nango bio bine te fongo lango mama sika za ya mwasi akosepela obine fongo lango toke doka oyanga na ba programme ka biso na libota boye yo baninde ko sa ya yo libota bala ba otanga te volati na mbongo na yeba ke limbana mbongo minerval te eza nango devoir te devoir eza obligé faut sala yango te wana eza soki na koki so maman est-ce que ça bien ba papa ba maman oyo bazape forme makasi na makambo tozoloba ya médiocrité vers papa na bango baza mama za makasi na musala donc ajana bina full time donc mama pe so ake vraiment na compétition wana sans faute akwa biso mama donc sans faute arozongo côté ba manager arozongo côté be sponsor do arozongo côté nyonso ba mama baza ba makasi côté wana donc asala vraiment à la mine 4 heures accueilli asifandi kuna ti 18 heures tanga roya ebité baliaki nini abonga miso ake à 22 heures oya lobi na 5 heures bongo donc ça na problème déjà ko tanambe tu déjà la chambre tout de journée ya ebike botana botanda te ndo to bien lota mana ngo kaka et puis alors ngo que so tanambe tout te et ça c'est la kaka donc ndo to bien lota mana boto bana la na bitoko mta lota au moins médiocrité donc so pesa papa réponse to bana la ne toko so loti pe ndo to bien okepe positive likambango parce que maman ozo na 4 heures wana poso ma 18 heures papa otani te pas ngine ba 8 heures ati on kan ngona eza pe vraiment rôle ba papa te eza pe rôle vraiment ba papa te ala mukaka bana otana bambetu non mais maman oya mesana na médiocrité wana so ya kokangela pe papa donc ya po ya viva médiocrité na ye eza aptitude ya zo mona na yango te pas na eza normal okay so moto akuti na ndako ande yo mona ke ndako eza médiocrité mais ye aganya ba ballon d'or pona libanda ba yebi vraiment me waso mamangu asuma do ye ba mekate okay ba ya mwasi ba semeke ya mopi bonga pe akuta mina ya mwasi ndengwana bombe kapete mpo ba biye ye pete fate mais ça bien te ya mwasi parce que ya na déjà c'est la fois utala ya joli là et ça bien te de folinga o gagner ba ballon d'or na o ezali stabilité na libala na yo ce n'est pas na o eza médiocrité ndeni yo mwasi ozokeno ebite ke mobile no sous-vêtement la tiango 3 jours ya mwasi eza ozokota na domaine de médiocrité non eza bien te sous-vêtement na 3 oui ba mbali so lobite ya mwasi papa a changer na été dozo kipeta la ti sous-vêtement wana 3 jours ya Sandrine donc toza obligé à contrôler amen obi sengle wana tele longinde komi yo tala minu ya mwasi so vive médiocrité zo provoquer yango eza bien te kanisa to le bla qui rétrospective papa OK bible le bina biso une femme sage bâtit sa maison médiocrité aux alati non médiocrité cause ate soki médiocrité ezalaka normal pa basi nani Abigail tanga kutana kiliboso a David elo aliboso linga olobani alingami kitate aloba ke na lati foti wana te ngaloba kaka mukonzi kende kuna za zoba vande kombo mais alobi tete na lati foti ezangai ezayete donc ça veut dire que par rapport pe à terme musala ya mwasi et kokota médiocrité na ba domaine belé na kati ndako c'est tout la biso basi toza ba to makasi te osala ba makamwa toza eza mokili faut tosala mais eza bien mingi te 12 heures de temps 14 heures de temps ya musala te to tangango awa ya mo c'est siko za bana obongisa na Genèse 3 16 à 19 to tangango amen eza bien te do avo kende ba ke papa oliani avo e baba na ba oliani ni yeba papa oliani ni ya Janina Likembo do yeba ke papa akoliani maman donc ça bien maman o ba kotia médiocrité par rapport à préparer nourriture à papa baza
surtout soto za côté poto to bla na poto ayebi ke fufongo aulamba ngo avanda na ete aza ko telma osangisango umoni friteuse au cheneka wile zui mbala frite abwa kikuna donc adia ausana yango yemo nga te musana nga mona poto siko na Afrique mais dokita musuko za pa olinganda ko za na bato belé do ya sala na ete ya osana ete ayebi ke yo lamba pondu yo lamba madeso bosisi bokecha na mesa donc médiocrité zoko etango na facilité non eza bien te libala eza bongo te libala eza esika esengo eza esika jardin de den yango babi création oyebi po anini Adam nani oyo Isaac abana créer par maku autant bazosaka na mwasi na edo azo créer basika ko azo créer le mwasika aza mwasi na yema azo créer ke Rebecca zo sepela donc maman ta ba créer do papa maman zo sepela maman sepela ka azo esengo eti ko yaka kaka na même méthode te nzambe ka mutu aza nzambe mutu donc faut créer pelo kwa sika. Rebecca c'est qui oh kasi quoi lobi ke na petite sœur ne mais kasi ko yo ayeko sakana nga to a créer mbala moko na minute yango a créer likambo climatiseur à Congo pour lobi ke ndenge na lobi aza petite sœur c'est que ça lié passe to fona sexe na minute moke abi climatiseur à Congo ata moyi wana ezo chauffer mais tanga moni Rebecca bia do climatiseur o moni yango to na minute moke a changer li solo comment c'est qui ça y est et puis na kati ya création wana à renouveler donc au renouveler les camps donc au renouveler kana biso na ndako mais lelo to kelia na restaurant oh pour na eza anniversaire ya mutu non eza na restaurant donc ozo renouveler libala na yo renouveler bolingo na yo pas ça qui est kuba et boti ba misisa donc qui maman bibi moi muke yani ki bolengi atozolo ba faut o renouveler bolingo papa renouveler yango ezala bien maman nanga marti renouveler yango marti kazeka renouveler yango ya et oza bien ya mwasi amen obi ça qui na minute on ka lobby que petite sœur nanga a comprendre que c'est le passé bien ça Rebecca parce qu'on a créé loko moko a bengi abanzo sakana na ye donc c'est la création moko bolingo au monde des bien à renouveler bolingo na pa Rebecca siko tolobi mais médiocrité katina libala parce que tozo ko renouveler te biso ba marié tozo ko créer te tellement pe unité za kasi unité kasi ngona makamango ezate po e bandina unité ya tantini e bandina unité papa la nga jibe manzo merci e bisi ya tantini akota e bandina unité ne tout le monde a création tout le monde a renouvellement tout le monde a complicité c'est ça siko bino kutu complicité zate poni unité zate nde kwa mobali aena ndaku na pasi me ya mwasi zoba na ebite soko ya ernin zeleka era oya non eza bien te ya mwasi ya yena azana pasi yo kuta miwana mais résoudre pasi ata osa nous te résoudre oui papa ne maman ne ya oyebisi comment ne kwa yaki wana ya ki bien petite sœur yaki azaki na passe mais onga na zaki na 50 bien 10 na pesa ki na éviter siko lobini déjà au salaki ba premier soin parce que maman soki unité zate le premier soin zate mutura ndenge ne do mosala nzamba ba konsomuntu ka kinwani na konsomuntu ka kinwani nzamba sale bolamu pasteur nzamba pambola papa abi konsomuntu ka kinwani siko maman siko mutu wana yaki te maza muta kota papa te kota maman do akuti moko na bango mais tellement unité wana ezate mutazomona kina lo la faire na pesa zo na transport avant yo pesa ndeko nanga pa makufo complicité zalo ba kema joli azanga donc présence na absence nezo sa passe donc comme ngana kuta mi fona résoudre oyo wana complicité ezali parce que unité za ok bon et ça m'appelle mingi maman mona mobala ki Afrique akuta na famille moi c'est mes promo comme kuna boy botami yaza sur place mitika na benga ya na benga ko na ebisa azoma benga ye moi sina ye na benga ye pona ebisa na mweza ayibise moni to zawana pa mi wana promo yo singa $300 siko ndoki nyonso tapumbwaka o wana zo sala eza bundoki pomso ka tsaka ndoki fa pumbwa ba 0 ba mpe ba kona stratégie baba 12 heures bila balokende kasi kaka na nzambe kokutana ina technologie zo avancer baza avancer que le technologie nzamba confondre bino nzamba confondre puissance moko de l'équipe combo na mama tellement manque ya unité manque ya renouvellement siko azobenga mwasi to mwasi azobenga mbala bi na ote pa na bino bana promo c'est très grave azo pa mama na bino batu mbale basangani ba komi mutu moko mama na ngaza mama na yo ya mwasi mama ya papa aza mama na yo langage papa ya mama ya mwasi aza mama na yo ba petite baza yo ba grand frère baza yo alors to sangani to ko mutu moko comme famille na biso
Il y a Sandrine, nous attendons bien papa te, les camarades de ça la présence nous résoudre. On se place. Azayo, tes accomplices, tes katseleba na bino pobo zwaka médaille ya médiocrité. Pour bona ce médiocrité makasi maman na yo. Kata na ope mutazo bela. Ah la 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 la. To tanga la biso papa pour te comprendre que ndé papa abi misala tozo la création pe na kati ya médiocrité. Papa to tanga la biso na Genèse 3 na 16. Genèse chapitre 3. Toujours la Genèse parce que l'ibale ba na Genèse. Amen. Ya mo sala ba lingi Genèse non libale bandi kuna sekela libale bandi kuna. Bible le bina biso Genèse chapitre 3 verset 16. Na partie B. Partie B. Tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi. Ce que ba bien moni ba posa na yo. Ya mo si ozo kene banda tongo tikinda ku bizarre. Ozotala sous-vêtement à papa te cinglé à papa te. Ozotala même pas chaussures comme la mise au ozotala mes chaussures au ma papo. Aza muto normal bien ça ba craquage. Mais ça marié. Non, ils a bien été. Ce que ba posa no ekokisama epa ya mobali na yo. Ce que yo pe mobali ya mo sa osala bon pour ozape muto e ba ko créer te. Donc ce que la muki ofandi na yo de l'homme ozo créer ça te kota te loko. Donc on dirait ça ndakute. Okokisa posa ya moi. Maman on dirait ça ndakute. Obi ada ba bimi sai bango nzamba bike bo bima. Et ça qui peut bien. Ta ba bimi ada pa komi ko créer po ba ebi c'est déjà moni moi sina yo po ça na yeko kisama pana. Soko tanga yo ki bonga bidonga fona créer. Fona luka. Moi nyonso. Soko moni ya moi si ozo kene banda tongo tipo quoi te za devoir na bisote. Donc papa za na fa ko kisa po ça na yo. Amen. Papa faut ko kisa po ça ya moi si soko faut ba ko créer. Ils étaient tout la muki au vandi, basali tiomeli, bana baleki na biscuit, katel ngo kumi kanda kana ko discuter na bana même Nicolas biscuit. Poni ni ozo kwa ko créer, tozo kwa ko bimate. Papa siko babi mobali ako dominer likolo ya mwasi. Mais ko dominer on esclavagisme te. Amen. Et ça que pour ola kisa enzela, o salama ki moto aliboso, o mona ki mokili avant ye. Ola kisa kenzelo e ko za ndenge nini. O mona ke tambo zalaika bino mibale, ayoka kine lisolo wana ya nyoka te. Mais moi séparation mukie yango ayoka ki. Akine ko yoka lisolo wana. Siko ezate ke o dominer o nyataka te pour o conduire ye na nzela ya malamu. O batato kende boya to sala boy. Ezate ke o dominer ndenge peto ko kanisela non eza bongo te. Obi maman elo na ngina lo basiko ezaki. Ezapela ba papa ebele ba répondre ba ayabeta kayo na eta sala na ye. Azo ambongo na ye tout cela. Momoni ta Nzambe a placé ki Adana Eve na jardin. Tant problème mbonge yaki. Nzamba benga ki a Eve te abana rotuna ye. Nzamba benga ki Adam pour que responsable on a tchaki wana ezaki Adam. Il fallait Adam a répondre makambo nyonso Nzamba tuna ki. Siko elo ne sala maka. Papa faut azo place na ye ba ngana za responsable ya mwasi oyo nazana ye na kati na libala mwasi onga na bala. Amen. Zoma mama. So ce que papa a eu responsabilité wana te. Yo mona mama musuba sala mama musuba na zolo babi na sali 6 mois ata rouge à lèvres à sommer honte. So papa problème na abi mera beta kayo na mera gagner plus que ngai. De pour la yene gagner plus que ye. Donc coca. Coca la maman. Te wana ça c'est que les libala te. C'est que les libala yango to lobi que yo papa devoir na yo eza na Genèse 3 16 kuna la partie B. Babi que posa ya moi sina yo rouge à lèvres et ko sama pa na yo. Tala papa John na Blagestan na maman Nzuzi. Bazo vivre très bien. Donc médiocrité pesa bango mu Congo. Maman Nzuzi. Maman Nzuzi. La puissance divine. Donc médiocrité pesa bango mu Congo. Maman Nzuzi azo ba rôle na ye. Donc la koko ta médiocrité te. Kuna ba papa Jean la ta veste nini. Couleur nini eza la mort Nicolo yo. Ala tsango papa Jean. Omoni système a blega Nicolo. Donc ça bongo. Ya Noël na sepende na monio vraiment. Na sepende na monio. Alléluia, 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 alléluia. Donc ça veut dire que papa faut azo charge na ye, responsabilité na ye. Fazwango. Pour maman musupe maman na obo na lobango maman musuba sala pour na papa peut occuper charge. Parce qu'on a l'obité papa azo ya mo sa comme na niveau à côté sa médaille ya médiocrité na ndaku parce que papa na ngai oyebi ko créer te. Ce que oyebi ko créer olinga ki okokisa verset o ya Genèse 3 16 et pas ya moi si. Rouge à lèvres au pesi. Ata ya niveau wana te mais oyozo koka okopesa. Kabelu liputa super ate à niveau mais ozo koka européen. Maman Zana question mon ngina tuna yo maman. Est-ce que la médiocrité na sur le continent à libala. Et quand on arrive na maman moko moi ça va voyager nzela moko mais mon mdaso bitike na. Et ça bongo donc ça makuna facilité. Bango bazana unité te.
Ah, ok. Bango ba jouer un médiocrité. Okay. Alors baza na unité. Donc Okay. et puis muto tout temps asoma bien, puis beaucoup za coincer, moi beaucoup na kati repos. Oh, yo pozo kende ngapi na oh. Mais baza inda kumoko. Yo pozo kende ngapi na eh Le médaille à médiocrité. ba gagner ngo vraiment. Omoni. Bosco beaucoup tene repos ya sobi bien sobi. Oh, yo ebisi. Si on joue à Ozonga même na biga kana Ozonga ajouter. On commence à d'attente boy. Médaille à médiocrité. Si on va pas sepela bo bien inda donner ça lelo. Et inda ke vanda. Ah. Eh, mais ça la possibilité moko ya ko inviter médaille à médiocrité wana. Ko te Yesu Masia azanzela. Alléluia. Yesu Masia za canal. Surtout même bana na pas na Yesu mama. Yesu osala biso. On a Genèse on va tanga papa de so canal tanga ce qu'on a 19 hein. OK, Genèse chapitre 3 verset 19 hein. OK. Bible lobby, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre. Amen. Amen. Au moins, si on peut aller ya moi si azokende konyo kwa maka kenda tonga zonga poko azogani na ba médaille ou alinga ki a gagné te. La médiocrité. Pona yo papa. Papa nango sa mabe. Ah Bible lobby okolia na mutoki na yo. Donc vivre na mutoki no ti okozonga na mabele esika onga na nde na salela yo. Esika yo uta. D'autant va okolia papa na ngai okolia yo na mwasi na ona bana nao. Ezati ki papa musudo ki azoda sa bitondeli na libanda kuna siko mama de oya sala ka fo akipe bana akipe ndaku yango no moni ozo vivre na médiocrité. Na bato bakoma oyoko solo mutoki po ya mosa kipakote. Papa mbimba oyebi ndenge pesa nde ba pesa ya mwasi mbongo te. Donc yamana kenda musala banda tonga zonga apokwa. Po papa na so senge mbongo do lisolo na kute ko beta mate. Tout à l'heure proposé le bana ba 5 ils sont bana tika bana misat ngabe bana misat. Et puis mala musala wana kuto sa ndenge za 4 du temps luka so ata muso ya 2 heures. O abaxile so ba. Abaxile yo po mbongo na yo ko mona te mais a Bible lobi ke okolia na mutoki na yo. Mais ça ça wana ndenge hypocrisie. Donc tu no misala belé po yo mbongo pe ya bien, po ya yo toucha raté. Ya Noeli to banana Genèse 3 16 au chepena 19 wana. Amen. Mon cœur santa nzamba salo bolamba. Mama doit ko proposer musungi na ye ba rebelle. Ponini ya boy ke alia na mutoki na ye abible yesu ka akolobango ke nzamba lobi na ngai na yo mko to le biso mibale ke yo kolia na mutoki no ngapi na olia mutoki no okete nzamba bimisa ki mwasi na mupanzi ya mobali alors tomba promesse on eso pesa make okolia na mutoki na yo so banda pa na yo oza mobali bisika mwasi abimaki alors tant yo zo zwa mutoki na yo wana zo travailler ezati kolia yo mona mwasi na yo parce que auta epai na yo na mwasi na ona bana na yo nde par après tokotala ba divers tokotala na famille soki tokoki parce que ça obligé te obandi kosala oya yo famille mais so na koki te siko na osala ndenge nini amen amen siko nzamba lobi ke okolia na mutoki na yo so yo da boy bale na mutoki na yo ako bakisilo ba na musala biso kutukuna mwa 2 heures za nango ya so lingi osila okuna po nini esko apesa oneti cadeau ya bana wana no bana baza cadeau ya mama te baza cadeau ya papa te baza lipambo lio nzamba pesi na biso donc bongo na yo papa eza pona mwasi na ona banana obiso ko sala bongo ozana médaille wana te ozana médaille wana te ozana médaille wana te oza féliciter respecter ngami ko lekina kenena ndaku moko trop jeune papa wana na sœur babing saibs ata na zonga kenenga mo papa kenete na pipo na sepeli vraiment aza vraiment organisé donc ndeba yambi biso donc médaille ya organisation fa ina ndako donc il va na médaille ata libitre on se banane ba pesa ba médaille ba juge ba pesa te ba lo ba yete même souvent na comité ba zo ba te ye aya mtuba mite ba bite ye mtauza médaille azana kati ya bato mais ba zo ba te ye mtauza médaille wana po beta ngo bien na quartier ba tno so ba bika beta coupe bien. Amen. Eza kitoko te. Ata muke kutu, ata muke. So ba médaille wana ekena tina ba médaille ya famille. Wana famille na yo ndeko na bino wana auti ozala awa. Babana na mwasa mbale aba ndeko bino wana zala awa. Mama leki na wana. Mais so ke na famille ya papa wana. Omoni mambo salaka. Donc kuna auto médaille wana médiocrité za raté. Ozo ka mo bido me de coupe on beta makana ndaku nanga. Donc OK Bible bi quitter. Babite quitter babi ko abandonner te. Mais quitter. S'attacher na mwasi na yo, s'attacher na ya mwasi. Papa, quitter, s'attacher na ya mwasi. Ou abandonner maman te, au biologique, ba boti biso, ba papa, ba grande sœur. Non. To abandonner te, maman bito quitter. Nata non charge on na bandi. Papa na ngai, tala non charge o bandi.
serviteur de Dieu babia il faut to créer papa la ngai na respecta vraiment mais babi il faut création oh biso ce que ba serviteur de Dieu donc ba serviteur ba comment trop spirituel donc création za la kate renouvellement za la kate non eza bien te eza ki na minute alobaki ke aza leki na ngai na seconde akomusa kanisa ye yaya Arla ya mwasi Arla la mère Nzamba Salubolam la mère des jumeaux. Amen. Amen. Te faut to créer kana mabala na biso. O renouveler bi lelo to kele amso na restaurant. Pièce wana super wana olinga ola tango so na décembre eza bien mais la tango lobi to soma mususu. Donc toi na janvier mais so ebise la mano ola tango to la tango na fête to za en décembre. Mais pour la nini papa? Siko maman. Et ça veut dire que papa belé baso média médiocrité na ba invitation bana ba maman. Donc pas me choisir na ma casse toujours maman bon to ke matanga. Maman là ko to matanga pesa mi bali. Mais jamais aibisa mo sene ke to na restaurant. Te kasi ngona me do ya beta bien côté wana. Média médiocrité. Il y avait invitation tu dois qui mais matanga moi ka moi sina lingani fetite. Ya mo sa lingana yango. Mais OK ndenge ni bana bazawana. Ok, so to yokani, to zoape bana toketika pa maman, to zoape bana toketika pa petite sœur. C'est pe ba koli, grande sœur pe azana ndako to ko solane, yo za jamu kolo. Donc izana fond yango yo contrôler ba lectozo ya herbo to ya. Poto boy médaille wala médiocrité. Mais ce que papa na beta bale wana bien. Matanga oh, akozelo vraiment bonga mana otokende. Bonga ma. Mais feti doninga kotili mbango zuki bongo zuki ngala tiena linga manevre te na kei luka mo Holanda. Papa. Ah non, eza bien te. Matango ko vanda no zozela ngai mais feti yo koti mbango bango obusaka ba manevre ngana ke luka mutu. Ah. Te ndokinyo suta pungwana butu na moi pe. Abi luka mutu ya na yo. Abi luka mutu ya na yo. Luka mutu ya na yo. Pour nga manevre te. Te. Si on est bien, tant que on la salle zo ko mettre za mari fa ko tana mosina. Ya beta médaille médiocrité. Ce que vous comprenez, tout le monde tourne, ce que vous comprenez, ce que vous avez yo ne mutoza normalité. Mais comment ça compliqué? Yo zo mona ke maman nga merci moi bi vraiment. Hein? Yo zo comprend que papa zo beta mabe, mais yo zo mona azava na kati ya terre. Na portugais balobaka carte fora du jogo. Non, carte libanda terrain. Mais yo zo mona azana kati. Azana kati. Moni. Bon so na na salle ko ba tire bon maman. Aibité. Aibité. Mais ça n'est bien. Mon réponse à Isaac, n'est mais ça n'est bien. Et pour l'ingana bilo le somme la ite. Ah kate. Ah yete, bango pesa l'équipe na bango. Eza équipe. OK. Eza équipe, y pas une équipe yo, ba comprendre match na ngaite. Azana binote. Mesdames et mais matanga, te zano à l'aise bongama. Azana ya mazozela o. Amen. Oh mikole kito zake sika na papa. Do bato lo blaka matanga ba lo blaka fetite. Na bité, papa ngala okesute. Oh. Mais pour le mokolo bla libala te graduation abana anniversaire te pour la kamatanga donc bato ba so de ba médaille à médiocrité est-ce qu'il faut à la prudence il faut à la discernement pour ça sika bon oui trop prudent donc renouvellement ça la raté na bale na restaurant to na couple moko 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans donc mama so azole comme sika mat do moi papa les cas vitesse eza biloko abana te eza lipa na musuni donc eza koko eza mukolo rolia so ko maka kiso mama abitelema buzo ba bwepo ani biloko abana mikete papa yoni muto sa médiocrité eza biloko abana te eza lipa na musuni comme pe muto olia soso na ndako na musuni po nous ko renouveler te to binini eza nini to bite minini médiocrité katina libala to bini renouvellement eza na kasi mais po ani ka mama fafa na ndako liaka lipa na nguba o melati oko memete bisika na pa li mat dona ya meliji te mama ngala ngawo sa ndenge na ko nguba ba kalinga mnani Afrique na manioko so manioko bo maman ou tabiba papa do bazala patience te yango sala bango bongo et ça bien te faut ça passer bozo le cas vraiment maman ou tabiba il n'était pas elongno déjà ça 11 mais moi ka papa telemi oh nginte to kota na makdo do mako kantango o aningo lesanga poison nini ba banda to bala to komina ko banga mais ko kasateli ko sala mabe ko yoki ba to kota na makdo toilette bienité tout déjeuner do komiko ka moi est-ce que c'est anniversaire nani pour na ibi modèle en promotion comme quand dans McDonald's 5e a che ça fait dans les galamba et puis le jack quand yo tele ka la rétroviseur moi to bande ça te to kende kaka
Elle peut s'attendre au tel manène to kenega. Mais comment va papa m'a télémi donc maman ya moi ça comme banga oh ni dans to ta toilette tout to kita to lia. Est-ce que le lieu est normal? Est-ce nini vraiment? Ya moi là si papa to changer hein. Mais maman okena McDonald's mais ba restaurant ça ngo belé. Mais na ma restaurant au peut s'attendre au déranger finance na bino. Moi normal. Ya Patricia le tout mambote vraiment na c'est le continent arrêté. Bon kolia na bino bo sepela. Et puis bakobimana mais ça la bien création bozo solo là. Ya moi c'est peut créer ndé papa le création créer. Papa pas bimé écoute mbetu. Okangi même akoki soupe kozonga musalate. Est ça possible? Donc abima ki na kitika bana classe mais aye pas sokola ke musande akuteli mbetu. Na bien nga manager. Era bana classe ko kiba ke kozwa na benga directeur kuna na pesa adresse za na kuna bacha bango na taxi. Bana na taxi. Proposition akuteli mbetu. Abia non. Donc proposition akuteli oka elongi. Maman, eza bilongi mususu papa mikoleki to zakine na ville amone longi so mo tansa okutata mo pese bizu ezante. Donc bimbe za ko ka to ma jolie. Oui, maman, et ça fait la maman, on va avoir médiocrité côté à chambre, hein, maman. Il y en a habité. Donc, papa, quand tu as tel gars. Si on a un loban, on lotate. Na fait qu'on a là, ne toko banda lotate. Ça que soit lotate. Donc, ça soit diplôme déjà. Et l'obligation sur le roté. Il y a une licence dans la médiocrité. Donc, si on a pour ça, aucun cause training. Il y a un peu ça au training, on a bien médiocrité. Mais tu as un peu de temps. Et pour ça, maman, on se fait bengi muninga. Ah, donc au katate. Et donc, il y a un niveau que mon bal a un hôpital. Mais hôpital, tu as maman. Pour tu as rebellé. Il y a un pack, il y a un pack. Ah, mais il y a un biso un hôpital. Il y a un mois, tu lingi en côté. Au moment de tout sur la boinga, lingi, ok, déjà sur la coussin. Et là, on a mon habienté. Hôtel déjà na sambe, tu pas sous vêtements, non, moi, na longo, là, comme soit souba, qui t'a les habienté. T'as la chaussette, t'as pas la manzaka. Moi manzaka quoi makasi ce que tout le monde na gangi va moi na zoki eza bien te ya moi c'est un devoir na donc eza la maman pe o besoin médiocrité côté ba bilamo tu as ba coussin baza mingi vraiment et moi pe ba changer monter you te talier ta on peut cater ça et moi so bien et moi pe mi kolongo ke na mbango et ke na mbango te bananza masamo kile et ke na longa 24 heures du temps ka semaine passée la chérie que mi kolongo ke et ke mbango te et moi pe mo ke nous de ce ko tia oza mingi na musala mikoleke na naoka nenza masala yango na moni la fois batolo bai awa eza ba conseil mingi to papa ba maman ya bientôt bomba yango ya mabeto sa ni to bwaki yango maman zo kene libala maman papa maman zo epsa ke non mbala ambeto hôpital zo na ma jolie mais hôpital sikoyo ezanga n'importe quel comment ezanga mutalingo to tanaka pote mutolala mutalingo matala botanda zo mba maman amen moi mobali bazo yebisa kolela moi kolela nani kolela ndo siko makamoni to baina onakata libala boza na unité comment unité ozala jamais pour créer ndenge po ba yebiso déjà que moi si azali kolela moi kolela nani maman ça grave maman eza vraiment de to lobla eza possible na ba marié na ba célibataire te célibataire atala ne kuse ça nango 10 mois 11 mois ça nango ngata na yaki libala na kotika bwe na ndaku na shamba bombanga na zunyo so la kotika la voix je peux pas me kenga bilo kwa raté écoute do chef les ongela ngabi oyo doki na moi été touché ngai donc pour la biso ba marié ça possible ya no il est possible merci vraiment et ça possible oui maman Hortense tellement je là ça c'est vrai au moins ba dronga so les propre de moi chose mon neti ego taché yenga vite maman ça ngo bien vite ah yana nga Clotilde osalinga bien fais que le lavage et puis papa moko ils sont en aéroport montas alati chemise moi pembe sur cravate mo wanga so mwana sa amuna bunga to la muninga bisoni chance na ina baninga te vol moko ya bina bungi nga bima be vraiment chemise comme le quoi jaune ah non yango le moni ba maman baza très important. Maman vous a capable de la biso au bon sa papa. Amen. On peut sa papa Valère na ville. Le kola ya Clotilde na papa François. Son papa François yé à côté quelque part ba tu ne mbala nani. Moi c'est Francisco. Pas François ndama sa bolamu ya Clotilde. C'est ça pas ça mais moi ma 9 fois na. On a on est ta on a té. Au monde on a sou qu'il faut katcha bien. Kukacha mardi de katcha ngova. Dans son peu sur orientation. Mais sur orientation de tout le monde est bandeli. Pour mon bal sur orientation faut unité ezala. Et puis faut la moto au créer à cas. Vous savez maman.
faut créer. Faut créer. Ah, Isaac a créé qui qui c'est ça. Alobi minute muka alobi que Rebecca sa petite sœur nanga. Tellement baza mutu moko a comprendre que ninga alobi boye Rebecca c'est pelité. C'est ça. C'est kalinga nga ite c'est ka kiti c'est ko na bina petite sœur. Mbala mo a récupérer ye. Ba bandi ko sakana. Donc a créer loko moko Rebecca bosani ba parole wana. Abimele que c'est la ki atale abi ah aye poni okosibiso. Ate petite abi non petite c'est ba sakana ne boite. Mais siko yona ya moi c'est comment ekila boko sakana. Eza nini? Eza wala muté. D'abord on eza tous un conseil même papa même maman. Maman ça na papa aussi sorti bozo bima. Au moins ça la médiocrité à côté de la maman. Maman ça awa yo za 3 mètres. Et puis na téléphone hein. Maman WhatsApp qui ça c'est bengi était dans ma téléphone il y a ma free. À une 30 minutes bozo ça maman. Donc ça la médiocrité bozo na mutu. C'est ça que non, na ça accompagner na papa, na ça accompagner na maman. Hein, na toujours sur na papa, hein. Quand tu as bon air moko tout seul na biso moment na muta koti na téléphone pendant 30 minutes ba uti na ndaku ba yo tambula bo simbana na maboko te bo na différence à 5 mètres ya so na Congo moi si na munoko sali solo pozo lo na kanda ozo ko maman yamana ya beni nzambe asalo bolamu merci et puis maman medo kitaba keti na restaurant ba comme ti na restaurant bi mer ngazo solo la ben solo bilo ba no golia obandi pe golia ti osilisi. Ah non, papa, faut qu'on évite médiocrité. Mon ballon d'or wana oyozo a médiocrité. Benga ya mo se bon lelo nazo panzango. Dona linya ngo lisusu te, to renouveler. Do to créer loko asika na liba na biso. Do créer loko asika. Maman oh pas ça qui a médiocrité. Même sous côté habillement ya papa, même côté arrangement ya papa, même quand ça papa maloba kitoko. En tout cas maman longwa la médiocrité wana. Longwa. Yebisa papa maloba kitoko. Malobane ngwe ko sala ke rétroviseur était la manasima. Bon continuer malamu. Te to boya médiocrité. Eza bien te vraiment eza bien te. Total la carte toujours ba charge mo boye donc elekela ngai na koka kutsu ta ko occuper libala na ngai te na ko occuper ndako na ngai te non 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 non. Babi libala eza faveur. Ya moi singano lelo soko tozana libala eza faveur. Papa, eza faveur. Eza na basio ba leki biso. Mais ti lelo bazo gêner. Ça peut mi balio baleki au papa nanga. Mais ti lelo bazo gêner azu moi so aboyi azu aboyi. Mais yo le ozana ya moi sinanda. Wani no ko sepelisa ite. Ok ndako ele ba balomo ya médiocrité. Hein? Puisque mona oza obeta bien, okobeta no bien. Monsieur maman, et l'autre conseil nous ko pesa ba maman o bana ba ona posa ba longwana. Ba meda wana médiocrité, mais ce que ba emploi du temps misala ba 12 heures de temps ba osala ezokanga bango. Te ce que to comprendre na jeunesse hein, na biso ba maman ya moi si comprendre que balobi posa moi c'est ko ça va pas mobile. Vandi sa papa, le papa ça na onga été, mais ça le banzambe to chata siji wana bande konza ma révéler bango to yoka. Posa na ngai ko ça ma pa na yo. O mo so ko kisuno ka posa na ngai. Obina nga ke va no na nda osala ka ta désert du temps. O futa ka ta bile bien te moi essence sunga biso. Papa na osala nga na ta ya okbongisa ndako. Su vêtement no ekota suna machine te. Na onika na maboko. Moni manzaka no na ba chaussette. Na okipango pona osala na temps. Tala bana bazoke na classe ba chemise salite na za attente mais soit ka charge na ngande bible lobi nzabe apambola o papa ah donc quelque part la médiocrité non sur ça cause à papa bazo zo soin bazo koksa liloba na bango te onzamba pesi bango ke posa ya mo se koksa mapa ya papa de utango bakso so ba aw baksilo kutuke ona musala biso kuna comme ngaji na za ozano na facilité okota hein ndame ona otuno kuna pa manager na biso do okota na facilité te papa siko comprendre ya mo inda ko comme na désordre linga ke o libérer ya mo okata et moi tant maman ya za fatigué toutes ces choses là et puis biso basi to beba facile tant on a trop chargé à Keya Zunga donc arobé ba facile que tu moi lundi à vendredi déjà kutu oloba non na ya mo c'était ko lati bien okipa anote siko tanga komi susu na niveau na 4h à 18h à baby lisusu suka nango eza bien te hein alléluia. Donc il y a papa nangai ozwa charge na yo. Bible lobi na Genèse 3:19 que okolia la mutoki na yo. Donc yo kaka te même na mwasi onza mabimisa na panzi na yo. Oyebi nga lobaka onza mabimisa ki biso basi na côté gauche bisika ba sentiment va na motema. D'autant ozala musalo ozosala ozwa mbongo ozoba ke ate mbongo e mwasi na nga fa sepela. Amen. 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 Brador ndeko na ngai nzambe asalo bolam. Amen. Papa Brador. Papa Brador. Nzamba sala bino va bolam papa na ngai.
donc besika ba sentiment va na motema tant ozozwa mbongo na musala ozoba dire que moi sina ngafo alia boye mbongo o photo sala boye complicité na bino tango ezobi ke to ko pour lia nyonso te photo bomba to lobela ki gérance mikoleki photo bomba ndambu ya moi si pe ozoba ke ande papa ye boye photo bomba ndamba chaussette sur les ango ya pembe ko lukate ke okubisa ngo comme chocolat jaune tango na eau de javel oni kango bien comme ezonga bien za kitoko comme ça bozo bomba pe ndambu wa mbongo. C'est comme médiocrité, maman, et quand tu as petit là-bas, projet. Ya béni, merci vraiment. Vous savez, maman, médiocrité quand tu as petit là-bas, projet. Donc ça veut dire que tellement bas unité. Yeah. Hein? Donc mon homme dans sa projet. Stabilité, ezalate. Mon homme dans sa projet. Mon homme dans sa projet, stabilité, ezalate. Donc maman pas qu'on longue, qui s'est assommé le pain on a yé, papa pas qui a assommé le pain on a yé. Qui va coûter pas coûter, nous on a besoin de on a même propriétaire. On a propriétaire, va terrain balé. Aïe, si bien que nous pas moins à la gauche, il a on a 12 heures. Mais client mon repère il y a 11 heures. Sur il y a avant money. Ça va sur 11 heures parce que moi si il y a moi si ya mobali wana. Si on a commis pour va bibo c'est la client muso azakuna aïe pas mon. Peut-être on peut ça plus. Bino mi balé. Donc médiocrité vraiment. Mon yango beaucoup tellement unité zate. Renouvellement zate. Création zate. Bozo que ça be scandale la mise au propriétaire. Ce qu'on peut dire moi bani. Allez, mbala zwana balaye, o balaye moko ksa rôle na yo te tant que papa. Déjà très important bande konanga, il faut kota ba point wana. Toi parce que la 10 minutes pour aussi cette mission la biso bande konanga, on a un message à recoma. Mais nous avons encourager ba papa to prendre part na biso. Ba maman peut vous la flexible. Maman peut ça ba maman peut flexible té. Ba biso bina que la maman kata ata oza sala 10 heures du temps. Omoni moi si aza muto nzoto elongi feza ngemu. Abibino bobota aza muta ba meriki, moi zo tia ba makina na ilongi. Papa ya tali abi yete. Ah yeko ministre na tika moi sina yete. Est-ce que moi sina bana ochango te? Osona na. Siko yiba so se kata ata 2 heures. Yesu ozo ba référence à batu mususu. Baza eza bien. Eza bien, c'est ça. Ya zo episode jake ozo ba nga bongo yo sa famille riche nga ba leki na nga ba zakuna mama nga kuna zo souffrir yo yakili bala a souffrir mais ko bo manzoto non papa pa lobite ke ya mo si occuper famille te kipe na yo na niveau kokokila mais so yo za bien te occuper bango ndenge ni bango baza kati na libu mama conseil bima yo ne fo bimisa ba mama conseil no pesa ba mama za ke no so pour famille na mangu libale kufa nango mama so pour famille na ngai libale kufa nango. C'est que na comprendre te auta wapi akita na epete non po yo babimisa na mpanza mama na ote babimisa na mpanza papa no te babimisa na mpanza mobali na yo oboza na ye siko ndeni so libala ona ekufa na ngote yo kita te balobi te que o abandonner famille balobi quitter obi libala eza facile et c'est pas bi quitter de penser na yo et quitter na ba demande wana et quitter na ba nini soki ba conseil wana de penser na yo et quitter et s'attacher na mobile na yo alors bozo tambwisa boîte na bino eza libala na bino na lisungi ya molimo santo tango ba demande yo so na papa siko to sa ndeni tango ba demande wana yo ko bomba ngote papa mama senga inga 100 na ebite soki eza soko lobi ndenge nini tam so lelo eza te mais lobi eza na papa pa yo kitabite problème te total a lobi soko yo soko koma kanda donc bande kuna lobi ozo kipete te azo kipete po ebike o wana eza wana abo futa nanu ba ketchi wana abana mais semaine wana bo tinda na bino ngo ale okeko kota no kuna na musala ya 5 heures ya 6 heures d'état eza bien mais eza bien mingi te. Maman moko lobi papa yo wapi jonga ba papa obesa papa muso pesa webisi bongo demande à famille à maman a occupé te basako detaliete ndeko musu mikoleke abina bisoto oye biabi te bato abala menga famille à moi sina balela te ona mwana ntu meza liwana na bomo inanga omoi papa dialo ba bongo donc maman tanga su message akomi dala souci na motema aloba ondeni malamu na ke na ngai ata 5 heures tana ke luka oso na lobby donc famille na ngande mutu elukile liwa na langage musu eza bien te OK yango faut renouveler même langage na biso to renouveler yango amen donc to lingana obiso to lingani babi amour réciproque ndeko nanga ya mbali nanga za ndeko nanga amen ndeko mwasi na yo papa azandeko na yo to mona ke ba ballon na médiocrité to pesa au mukongo et puis na ba compétition na ba olingana bango biso ke ba olingaka tant que ba bien été bango te
Ah, coupe wali ngobanda te ya ozala te ya ozala te ya ozala te. Bisika baninga o babeta ballon wana bien. Tango yo komba bien te yo te. Yo ndo lekisi yo comme to laksa ke bala. Si na laksa na bala pour to se comprendre bien na mbana nga. To za même complicité. Alors comme bolingi na binonga te na kenanga. Amen, amen, amen. Donc possibilité ni siko mama o ezali to ko inviter ba médiocrité wana kati na libala. Pour tu passer na 5 minutes pour to sisa pour lelo. Pardon. Possibilité merci papa Bradol, bispe toza fier na bino vraiment. Merci papa nangai. Amen. Et le qu'on dit ko sala ko conseiller batu pour na ko inviter ba médiocrité kati na libala. Donc ça veut dire que faut besoin toujours côté la rétroviseur. Bolamu nyonso oyo uta pa ba uti. Maman. Papa Bradol, mon question papa tu nous poto tala ndeni tokoki ko échapper na ba médiocrité wana. Ndeni tokoki ko bimisa ballon d'or ya médiocrité na couple na biso. Do esenge na biso to sala examen ya rétrospective. Nini oyo mema ngai na kota ballon d'or na ndako. Est-ce que eza manque ya création? Eza manque ya renouvellement? Renouvellement. À partir on comprendre nini oyo mema ki ballon ya médiocrité ekota na ndako tokoyeba kotonga malamu tokoyeba ko construire bien soko ballon liboso ekota ki parce que na kita te na famille babite que toi abandonner famille mais il faut to quitter tout s'attacher il y a moi si on s'attacher na mobile na yo beaucoup la même complicité complicité na biso ezali bolingo na biso eza solide bolingo na biso eza na respect eza lokola parfait ya betani ya solo malamu to instruire bana na biso baza na respect bisika biso to koma te bana na biso bakoma de local biso ngana ngana papa to s'attacher do bolingo na biso eza solide ngane to zala moko liboso ya nzambe pe na miso ya batu ano bana na biso baza la instruire mutamona zo comprendre que te bana wana vraiment to le but to abandonner famille mais to quitter même na ba conseil wana à partir wana ba ballon à médiocrité et kokota te. Amen, amen. Papa okozwa charge ya moi si kolanisa ba Genèse 3:16 que moi si oko saposa ya moi si na yo nzamba continuer kuna na 19 abi okolia na mutoki na yo tango babi okolia ezake yo na conjoint o moi on nzamba bimisa ki na mopanzi na yo et puis to otala na sima na biso bana on nzamba pamboli biso yango na omoni eza très important kolanda o eza sekele ya libala tolobela sekele ya libala chrétienne mais rien n'empêche papa alphababi o baxela biso 15 minutes mete to bakisa yango ba mama Noël nzambe même libala eza na chrétienne te ezola sake bokoko memango libala na ekoma pe chrétienne. C'est facile. Tout est possible. Na des chroniques kuna alobi que ça c'est to comprendre. Que médiocrité o ezokota pour libala o eza instruire na lobanzambe te. Médiocrité o ezokota parce que libala o ezo vivre na ba conseil ya libanda. Alors siko to lingi te to libala on a misu ya nzambe. To sala nini? Eza ka feti tende to monata. De beaucoup te na ba sala na nzambe o nzamba a convaincre bino. Bobi que biso to vivaka na ba conseil ya libanda. Mais nzambe azala maître ya libala biso to sala nini omoni bako kamba biso ke to sala boye to kende boye et puis soki ba bosuki wana te libala na bino eza ko pambola mate même na miso ba parents to lobango ana légalisation te bokoma médiocrité monsieur zo ya partie ya ba source ya ba famille c'est ça bokoma papa otuni papa bokilo papa nini o 10 pièces 10 voitures au pesi donc on récupérer moi sinon a quitter na musuni nanu boye na babiloko na basenga kawana o César eza César o pesi bango osuye après so bomondi bokepa nzambe eza na encore fête boye ba même na niveau église kaka ba koya ba pamboli esili mama esili bo comme peut to couple chrétien c'est ça siko mama et le monde ngina tu na loba eza très important hein to comme la sona suka vraiment donc encourager ba maman encourager ba papa pour être ba me ba couple na bango liboso na nzambe ba me ba couple pour ba couple na kati na nzambe ba on karate na bana ba basala nini bake pa na nzambe yango to lobi esengela biso to comprendre est-ce que biso to viva kaselo lo banzambe au bien to biso to viva c'est la possibilité na biso biso to viva na couple biso c'est influence ya baninga ya moi si influence ya na yo ya ba parents et ko sa biso te libala eza uti pa nzambe uti na be influence te et uti na famille te mais nzambe mutasala biso grâce alors to linga to quitter na ba influence o ekoti la biso ba ballon ya médiocrité na ndako
to quitter pourtant to quitter na influence wana ngana papa totaleli nzambe dona bana na biso joshua lobaki ayebisi baninga azalaki na libota azalaki na bango bisoki bino bosalela na bino nzambe te boponi banzambe me ngana libota na nga ya mwasi eza trop tard te moi lelo papa na nga ozwi décision binga na osalela nzambe ata bescro baza nga na osala bescro te me na osalela nzambe donc nga nakenda na ndako ya nzambe mpona kutana na nzambe natanga ya bible mpona comprendre. Amen. Amen. Pour la biso ba papa ezali que mutu face à la recherche à koyeba lelo médicalité quand na ndako na niveau lemsu ya propriété na niveau ya chambre pour maman ça na tenter et lokoni est poussé maman à se donner na ba 12 heures de temps oya zo sala et c'est que papa sisi musala za fatigué attends de comprendre yango to arranger yango mais zo senga unité faisala na départ et puis papa faut za muta création et faut za muta renouvellement. Tant que vous avez un camarade, beaucoup mana un commun d'accord. Bon, notamment dans la ville, bon simbali pas na liboko boye. Bon, notamment tu vas la couple la bino. Eh maman, ba couple monsieur le loba tu vas la te ba kolo la repère. Est-ce possible? Amen. Est-ce possible? Nza ma essentiel bo comprendre. Et c'est ka beaucoup ila ki bo pesi yango mu Congo. Boluke longi nanga pardon abinga nzambe a partir ya likolo pa nazana 2 Chroniques 7:14 abi a partir ya likolo pa nazana ko yoka pe na okangola po ngane munaza instructeur ya libala lilobo na lobi siko eza na verset wana tenga munazo lobango po ngam munaza instructeur ya libala na kotika te onga na kangisi moto akota kabola. Est-ce possible ba betla bino maboko? OK. Est-ce possible? Mais entre temps afin ba betla bino maboko ti. Yeah. Mais vous changez vos bongisi na bino. Ba beti bino maboko. Ba kompe ko luka bino ba pare ya libala. Parce que vous avez la facilité à gagner ba couple wana po bino bo beta déjà ba ballon na ya médiocrité. Ah donc si ba to pona ba pare ba tela peso couple za médiocrité hein. Batala yako. OK. Bino bo mona bolata ka bien ni mais moi ba to bala ni ma sans pare. Mais la ville wa ma couple va bosa mais ba biso sans pare. Mais invitation bo zo na bino. Po ba ebita un peu bo ya bo va na bino moko na A moko na F. OK. Ba beza différent. Et puis d'abord que ne peut nous mettre na ngai. Boye na bino vraiment mutu amuna ndene metanga okene pe mwanga na kena na ma copine. Bon mobile. Tala ma copine me mbali wa fena mesa ba bango balanda bango te. Dona ba tout se ba ka bango balanda bango. Mais ba kokela ba ko changer pe couple ko ba. Est-ce possible? Bible bi mitema no se simba mi panza. Changer. Changer. Bible bi mitema no se simba mi panza mbe. Libala pe euti panza mbe. Po nini nzaba mona ke mobala zaki bien te. Azaki à l'est. Abino sala e wa kopesa yesengo. Adata ngwa monya sepela bisiko motema langa ezu yesengo. Nazo ko s'exprimer même langage na mutu. Wazo comprendre nga. Nazaki ola na sena lamuki asoko linga. Do suki wana. Amen. Maman elle te pesa 7 minutes na yo pour sisi déjà. Nzama pambola maman. Tokobondela kotika ba couple de sa boko na Nzambe oyo tangu musaki na nzela ya médiocrité afin que le boko na Nzambe esembolama Nzambe osi mitema simba ba ona ba mama bana na bango te na présence na Nzambe ona ba mama bana bango te na présence na Nzambe Nzambe asia mitema na bango ba bango liboso na présence na tobondeli Nzambe na pusani epa na yo kolo poza Nzambe malamu yawe na kokumisa yo koloba eke Nzambe na kati na libala eze sika ya esengo Bible bi ete Nzambe na kati na libala eza jardin pa muta ko sepela moto ko préféré te ali na ba McDonald's aza libanda tango yana ndako aza na mal à l'aise mais Nzambe moto ko préféré aza na kati ya jardin na ndako na ye pa esengo ekutami et pa esengo ezaki te Nzambe ba couple ozaki désespéré ozaki détruit Seigneur Jésus nazo croire et que faveur na yo Nzambe likolo na eza la polele et bénir bango mokonzi ba open Nzambe na bikamwa na ba ma couple bango pa na yo tekolo diable azo profiter ko détruire ba couple wana Nzambe simba mitema na bango ba obalandi biso ba so na maputa ba so ba super ba mona famille et puis ba couple na bango na liboso na Nzambe yawe nazala kondima ke oza Nzambe na bikamwa pesa so makasi Nzambe tango nyonso tokoya tozanga te oyo tokopesa pa na yo mokonzi oyo tokopesa pe libota na yo kongo mo Kristo na se na maboko na yo Nzambe na ebete kolo yo futaka otikala na nyonga moto moko te Nzambe Mosala moneno ezali ko sala Nzambe bali ko bika na mosika na nzala na chaîne oyo Nzambe na bikama kokise na bango kanise na bango leka entendement na bango mokonzi ba comprendre esika oyo makambo oyo ezaka Nzambe mutasali yango lokumu kembo ezonge pa na opposa Nzambe. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tosuki awa toza chaque lundi à partir à 21h30 toza wana Nzamba sabino bolam bolimbi si vraiment ce que l'homme est dérangé tolingate boza kanakanda tozaba na tata moko boluki biso numéro na Congo mo Kristo to kwa kosola so elo mo isa ki passe Nzamba limbisa. Amen amen.